Voilà ndenge nazo bana bino nani aloba iteki na ba okanga e pour les 30 000 dollars à battre, il faut pas kanga yo. Il faut pas kanga pour justice c'est ça. Mais ngana ba benga lokuta pour na yamba sikoyo bazo kosa biso mais to ndimaka. Merci na yo de la nation l'homme invisible immonable tonton Banda. Un bon tonton, pourquoi pas Nayo Shadrach Chibangu, papa Namaglo, pourquoi pas Nayo papa John Makaya, Motema Fifi Vuka, Platini Chipamba Chipambalo, Patrick Madobe, Maître Salopard, Kilumu, manager Nanga Edi Akimbe, Malgazate, mais Ange Akimba, zo coaching na musiga parce que Platini Chipamba Chipambalo, Yannick. Nzanga, Yannick tantôt du Weber, Julian, R. Kamel, Gili, Mekatol. Evra Bissango, l'homme à la Porsche Cayenne, très puissant, yo, na chancel Mbemba Boben, nga Lukaye, Olobanaye, Aloba, Kais, Dea, yo, bonne idée. Ouais, Pépele. Angola, Boye, il est qui n'est surtout qu'on en Angola. Oui, en Angola, tu kendaki, tu presté, tu beti, tu kuta ina bateau faye, tu kuta na bango, tu sololi, tu mêli ensemble, na ma Monique la Luanda, na Thierry Conco, na Patrick Balthazar, après tout ça. Voilà. Ba kendaki, ba sololi, ba mêli ensemble dedans, ba yokani, fallait pour pas foutre 30 000 dollars en gros, c'est ça non? 30 000 ouais. 30 000 dollars au boy, escroquerie qui producteur à Batano, canne la bino m'avait. En tout cas, vraiment, nous avons été prison, habité sur la ligne, polo ligne. Yozo mona qui non au ti prison. Nous avons été prison dans la polo mo à ligne. Nyo sauté. On est tiré là en prison. Te ming abimana ngoti. Abimana ngo mona boye tamsusu pour. Tanga akenda e prison na bilamba soute atike kana polo ligne libre. Dea Fali Poupa di Cap la merveille ba reprochaka na moi loko moko o batu tout bayebi. Fali Poupa linga ko assister batu te. Fali Poupa linga azala toujours différent na makamba politique na makambo ya matanga pour dernièrement ezaki makambo ya Jibé Mpiana akufela ki maître na ye maître Baja bomona nité mais na mona ikoko dilaso ki na ndenge na ye le temps que moi na bandal na mona ki B50D ayaki na ndenge na ye le temps que bango ba maître mona côté ni ya bandal te B50D mona côté ni te B50D ayaki le temps que massa na ye maître mais sikoyo Fali Poupa liaki mona bandal boyaki na ndenge na bino Kalombo mwana bandal na ndenge na bino omonaki domaine na biso Arnaud Maduma mwana ngaliema omonaki boyaki na continent te en tout cas vraiment na rectifier gal kambo yo lobi que non assistant batute donc oui assistant batute mais mikolo yo otala mamozo lekate ba jour na banini assistance aux osama na Kolwezi, na Lubumbashi, na Likasi, na Sebeko, na Kan Kokolo. On a assistance te. Oyebi maramozo lobawa. Si vous avez combat cage, Herman Ampoyo, Omba Potongo, boyebi vérité. Si vous avez kokanete parce que assistance yangwana. Assistance de Randeni. Toi la sa maître Baja. Non, maître Baja. Na lobby na bien. Gino Liaki boke na Kankokolo Fali Poupa apesi don ya ba seringue ya ba ibicap ya ba aspirine c'est ça non wana assistance te apesi susu moi ba sachet mai et puis les azo kende azo boka ba 500 francs ezaka assistance te aboka ba 500 francs ba bazoki assistance te na la soba image bato bazoki wana ba bazolanda azoboka ba 500 francs bo te mende siko so moni makambo yango ibanda lelo te ebanda ba époque ya kosa bongo te quand même te moni c'est un artiste
Les soko fou les Hollandais, baza 10 000 personnes. Avant de céder 10 000 personnes, 500 francs, 500 francs, 500 francs, 500 francs. Il passe à Liboka pour Lemba. Pour la nité, à l'Ougayata, Nabi Bino, surtout 10 000 euros, c'est un temps qu'on appelle ça moins loco comme ça, pour Kabola Binonos. Yo ibiga kinamut, Ekiri Soweto, Ekiri mal à l'aise, Ekiri. On a Katsaka. Mais on a tourné sur Nakataka. On a kin bien mon akinte. Nakangana katamsu na kankokolo wana damsu ba 78 Ekiri. La vérité. Bon, en fait, biso to na bandal na pembe na kankokolo. Bana kankokolo na pesi bino mbote trop, donc na be Ekiri tout est na kankokolo. Donc kende kubla na kankokolo le bana bango ubenga leader na biso na sa émission. Aux autres 128 émissions dont on a habité au sein na leader nini. Wana jino liaki magazo kende ngo boye. Na biso vérité na kankokolo au sein yo. Bon, le gars fallait appeler ça à Luka leader à Luka était bon. Zwa micro ko o ya jaune. Qui na kankokolo yeb ça bango mageno na ina sa Bekiri. Na ina sa na leader na bino. So oyebi ke le na fanda na tala yo o deuxième fois na yambaye. Le na fanda na otala yo makambo zoloba na ndeko defanda fali. Parce que na okela ka mawa parce que basi ba tia mopandi. Mopandi ça veut dire ça veut dire que notre basi ba zuela au moto yo a remplacer valablement. En tout cas vraiment ngai moni ba institution estikala. Ba personne ne baleka. Nga naza éternel pas falité. Donc ndebo mona nga lelo na oleka nga lobby. Lobby pe okoke na pe pa ya o bangane na lobati équaliser. Bon nga na éternalité et pas fali donc fali a tikali tout ne sera qui est pas équaliser. Fali a tikali institution na wolongo na ngati lo au-delà de longo aucun pas équaliser. Té mais nga beta on a beta pe na le fombo. Na bi équaliser. Té mais na beta pe et pas le fombo. Tout ni équaliser. Mon président Godé le fombo na pesa mbote place aux ala lobby équaliser. Na beta et pas le fombo Godi le mais ndenge nini okomi agité ou ndenge na tangilo komba fali ya faire na tangilo komba faire te na lobby équaliser. Té mais na bi fali as institution. Ndenge Delta Force bien pire tel et tikala le fombo. Nga zanga personne physique. Donc ezako ngana bino bonjour bangama bonsoir. Zela na expliquer bien. Na bandi musique le leta na beta na bali faki na beta na ba kese ebele. Net nani. Station japonais na beta na Delta Force ya pepe kale. Oui, ba n'est pas fallu. Te ngana eba bon fait. Bon, bref. O ba ebinga pas fallu, salut. Mais o ba ebinga pas le fombo, salut. Jokizi carrosserie wana bazobina bina yango ça venait depuis déjà au CP là qui merci na yo ope ba ibinga para jakula salut obeta pe para jakula mono yebite non c'est pour le capé pas verambo t'es pas verambo na komate donc ça vient na komaki mais bazwanga te enfin voilà verambo yo no à moi tête idée yende mtazwanga te batamite maka ya fo balinga itenga na kota kuna donc bamasa banani dénoncer bon te bamasa nga o babitubeta na bango donc ça veut dire ba mona mageno yé pas yesu so yété ami mona ra yé net kara pour ba manet ça ba niopio là ta ko moi été heureusement tout nanga siko heureusement le fumba ba savoir nanga président Godezi le fumba ba savoir nanga yango zoinga président fallait pas aiber savoir nanga zoinga donc on va zoinga tant pis pour eux. Oui, artiste. Ouais, nga gena Lubumbashi. Oh, yaza artiste Lubumbashi. Te. Ubenga mwana bandal pwana. Ngana tuni onde soko yebiye, obina ngana yebiye na zaka na kena Lubumbashi. Na TV na yebiye. Mo wana Lubumbashi me uti. Te. Na kena Lubumbashi. Na tala ba wantashi ba natala ba TV belé wana siko komo luka Jokizi yo carrosserie bonne
Freddy Akimbe, grand journaliste à Mboko. Yo za de limité. Talambo tango. Je m'excuse, hein, je m'excuse. Bonsoir. Bonsoir. Et yo comme président. Si quoi, so abengi moto président et salini. Na kamo e président a epi kezara yo faut na groupe na. Bon so talinga na via sa grand frère. C'est-à-dire soit benga bongo za signe respect. Sika ko ça complexé oui. Non. Déjà à diminuer à l'objet que non yo za misa ya Lubumbashi. Quand on te donne du respect, il faut savoir l'objet que yo za misa Lubumbashi. Lubumbashi ça veut dire que azam misa ya Katanga. Zela non. Bon nangina tu no par. Oh tu na ndeni miso na ngai. Ona tu no na tu no. Yo tu na ye. Na tu na yo. Oh tu na ndeni ngam na tu na ba question za nga ba réponse za bino. Plus bino bolinga bozo batu yango yo kaka. Place moko lobi yango aza musicien Lubumbashi donc musicien ya Katanga to beta na Katanga bomona ye ba invité à beta à yemba danger tipo bomona mpanzi donc ça dit moi je le respecte son bengi président parce qu'il a un groupe comme groupe Nabiso. OK merci beaucoup Gino Liaki Jokizi ozomona te ke bazo diminaka yo kaka atangela ki yo ke no misa Lubumbashi do misa Katanga adimine yo lisusu ke baya ko beta kuna yo beta ki enlever des rideaux tala deke bazo dimine nga oyo mutu nyonso azaka na ba origine na ye. Tu vois quand on dit misa Lubumbashi ça veut pas dire que musique nanga bayo ka onga Lubumbashi te. Ça veut dire que en tout cas na bimela kuna Lubumbashi oyo sala ke na yeba na même petit côté akine et à public à Lubumbashi. Donc mutunyo sera na ba origine si tu sais pas d'où tu viens, tu sauras pas où tu vas. Tu vois, c'est pas dans... Et puis na Lubumbashi, peut-être yo yana noté, nga mutuna ya marabatu kuna. Donc même na aéroport na tinda car donc on a un succès kuna grave. Na za na succès te na renya katilelo. Na c'est là c'est là. Si on a raisonné bien, ils ont le rôle là. Beaucoup de premier respect na yo donc ils ont le rôle là mabele liste les rano rené Équateur grave donc ceux qui misé beaucoup Équateur faut beaucoup talent mabele liste donc ils ont yo na katanga sur ba kei faut beaucoup talent Jokizi. Je suis pas le meilleur mais je suis le plus grand. Voilà c'est-à-dire que ce bazu ba palmarès c'est artiste ya kuna en tout cas yangaza ya Rovimba j'ai fait beaucoup de choses par rapport à beaucoup. Donc, il y a beaucoup d'artistes, je ne suis pas le seul. Héritier, ça dépend des rapports. On est héritier de cela bien. Tout le temps, chez Trésor. On habite héritier, le roi ban orchestre, mouvement Nessika, groupe Nessika. Ce qu'on y bon, Jokizi, il faut ban, il y a un terrain, bêta non lever les rideaux comme ça. Bon, tout dépend. Il y a deal qui se présenter. Quand je dis Koyamba Batu, c'est pas dans ce sens-là. Et là, ils ont comme ça, ils ont dit qui a enlevé les rideaux au bête là bas. Aux autres, il y a un temps pour répondre. Tu poses plusieurs questions au même moment. Non, ça veut dire quoi? En tant qu'artiste qui représente cette province-là, à chaque fois que musicien aille dans Mbokawana, je sens comme un devoir. Il y a soutenir. Il y a plusieurs façons de soutenir Moutou. Par exemple, le fait que na zui batunanga na bengi batunanga toke na concert na ye te soutenir. D'une autre façon, Moutou Moussou a peut-être un problème à déplacement, te lequel Moutou ka, te y aéroport, c'est une façon de soutenir Moutou. Je l'ai fait plusieurs fois pour des artistes et pour des journalistes. Mais ceux qui, par exemple, DJ Abdul, mais beaucoup voilà. Là, à lobby est le mot très important. Heureusement, Nazana est victime. Il a fallu pour pas dire cap la merveille. Bon, mon blague était maintenant loba. T'as un allo net. Si on est dans comme ce sérieux. À lobby boy, à lobby des choses on a retenir. Yé ayambara bango na Lubumbashi, na Katanga. Ceux qui balimba beta concert, tout le monde a plein wana. Yé mutayaka na batu na yé. Basali plein. C'est là que la loba yo de lobby ango. Yé mutayaka na batu na yé concert
ça lui plaît quel que soit aux anan yaya na batu na ye concert ça lui plaît et puis deuxième chose ayoko lobaneni mais yaye awa muto ayambi na kin ayiba na kututé DJ Abdul bango tout baza ba ingra ba négliger ye oyoki sikolika mukino le bolaksa biso ke ba concert obobeta katanga kuna au plein to buka oboye nzokande jokizi abimsi vérité. En tout cas, non, on a ignoré Jokizi. C'est un grand. Tu as ignoré Azate. Mais c'est là va dire non, on a bon ça. Moi ni Jokizi. Bon ça neni bimna maloban non yi. Moi mais c'est un garçon oh vraiment lelo ceux qui tout en musique na katanga on lui voit. On a habité tam sous nandule na biso. So yem ta na 90% bien 90% yem ta na bon. Voilà, ça n'engage que lui mais je retiens qu'en lui, c'est un grand artiste. En tout cas, dans mon araï, il a dit na watan chité. Hein, 3 fois chi. Quand pas na binoté. Na vanda comme soupe na Bénin. Na hôtel la un sokoni nyona ba na mona payé. Carrosserie. Na mona payé. Donc c'est un grand artiste du pays. Donc ça veut dire où que tu sois, Kisangani, oh Boyoma, Soronini, Sombandaka. Aujourd'hui, un photo c'est une grande ville. C'est là. C'est là. De la nation. Oto benga sikoyo, tonton banda ou benga sikolobi, mais à répondre de likambo on a tuni. On a tuni des questions. On a tuni des questions. Oh ya lobby. Na lobby que non. L'herbe beta kandoule. Bosa rappelé wana yem tayaka na batu. Fali po tambola. Pona notanga fali po yoza. Fali po tambola. A circuler na lumashi yene mutaluka ba kopo wana bakar. Ozo comprendre. Ils ont des questions. Mais bino bolak sa biso plein. Comprendre. Que bino bo c'est là na kota deuxième question. Deuxième question. C'est là deuxième question. Aye awa na Kishasa mboka na bino boyambi ete mais muto ayambi DJ Abdul tala degré. Bon en tout cas vraiment bon nazoboya quand il était non quand il était bino boko maboyo et ngai bato ba sara musique a bien na ko kanela bon te ba innocent balume ba Jokizi bato intérêt pour notre tanga wana tous en José Hendrix bakaska songo bade beli bakaska songo yo tangi ya ka côté ni na bandundu ngoy ignoré ba uta pe bazé belé donc belé no po ke na bandundu te te uta kuna te oh mais yo bikaska songo te oh bandundu news olba bandundu ville nga déjà na godé le fombo to kena déjà to kena déjà bandundu yoza otikana nostalgie godé le fombo na obanga mingi fali pour pas keba po ye omoni nga za parmi bato yo jamais na ko ignorer place na uta oyebi sozolia na sani lelo ko bosa na kasa olia na ngote donc ça veut dire ermo boy ba reconnaissance pour yala ces garçons quand je parle de godé le fombo il a beaucoup fait pour moi aujourd'hui tant que zobenga nga deya ki deya ngo youtube tout na ngati merci na yo opportunité olobini obenga deya pwani Julian Noër Kamel, Jili Mekatol, Opekisa Inga Bilokoyo, Opekisa Inga Bilokoyo. Sandrine Mupende, elle puissance la patronne. Formateur na ye photo bosana te na vie. Donc, muta forma yo godé le fond. A forma na guitare te. Mais au lobby nini, ba benga odea. Kasi on a lobby te, muto a forma yo. Muto a forma. Na ko luka lo fombo. Na ko luka ye, na ko lobaneke o wangani ye. Muto a forma yo zo wangana. Jamais de la vie mon ngande na vandia. Kasi le lobana godé le fombo. Nazana Gino Liaki, Ningazana Azoloba Boy, que yom to forma. Je bien que godé le fombo na mama guitare salange lote. Mais yo zo benga ngadeya lelo. Tango benga ngadeya. Mais a forma yo. Mes frères. Mais a forma pour Madea. Oui. D'accord, on a lobby, Zenon. Et bien, nous sommes comprendre DA. Mais sa signification à DA,
po yo moko o se contredire na kati. Au moni lelo il faut compter Godé le Fombo parmi les meilleurs arrangeurs il y a RDC à ça il va exploit et belé. Au moni nga lelo temps na osala boulot lelo na osala makeno na sala ka boulot oyo artistiquement na ba studio ainsi de suite. Nga na chez biso nga na mouvement en tant que guitariste na Delta. Mais na kuta garçon wana Godé le Fombo arrangeaka abetaka guitare ainsi de suite. Nga na copie na ngai nga bana ne 8 ans. Oyebi soko zovana na muta maladie pendant 8 ans en tout cas faut zo maladie na ye. Na récupérer la maladie na kenda na. Sora zaye moi si. O ngoli ngoko mambalne. So hier zaye moi si. Oui, nga ko ma jona yo. OK. Merci beaucoup. Jokizi. Jokizi. Kodi Akimbe. Carrosserie et na bandenge nango oui. Toyoki ezo beta tout. Mais on dirait qui congolaise ezana na kati. Yo nanu ki katange ezo fana nanu kona. Olege obeta o raisonner ma musique internationale. Émission. Yo ne mto pesika makambo ke no aza musique katanga. Ah donc katanga sueza or ya Lubumbashi musique congolaise c'est musique katangaise. Na ba Jean oyo omoni neti so ya betaka na ba musique siko musique ne betaka na ba libanda ba trace bani to benga musique katangaise be congolaise. Oyebi ke Jino Liaki azoluka nga makam Jino Liaki est-ce que aussi au invité acho kizina ndako nao teme ngai OK te na lingeka na yo vocal likambo lobby et puis aussi au monde zela sisa kokoma JTT ah l'impresario Claude Ndombasi au monde makamango Jokizi oyebi Jino Liaki. En tout cas, on a eu plusieurs fois, mais comme on a bien olé. On a eu wapi. On a eu, je pense, dans l'orchestre il a fallu. Voilà ce qu'on a Kinshasa, tu as partout, hein. On a des écrans, on a des émissions, on a des concerts. Concert, il y a festival, il y a grillade à Lumbashi. On a Kutu, c'est la bien dans le podium. Tout ça, moi, à Capella, on a soutien na que ça va former belé est-ce que Jino Liaki ou bien bango bata F victime basi ba benga déjà bon tu sais dans le monde de la musique ba acquaintance ba relation et dépendara na ne beaucoup tanara non il y a toujours des gens où vous approche ba relation est beau tamara chaque jour neti lelo boné to kutani. Je pense que Tobando Ben en a déjà et je pense qu'après on va s'échanger des contacts. Les relations viennent naturellement comme ça. Voilà. Déjà je te dis que le concert qu'on a à Lumbashi, il y a Dicap la merveille, il m'avait vu, j'étais là, il m'a appelé sur le podium, on a fait un truc ensemble. On est des artistes, tu vois. Et puis la musique il faut une identité dans haut. Tu vois. Il ne faut pas tout ça la raneng moko. Il faut cacher la carrosserie wana, hein, mamoni porter bagage, mamoni bifulushi. Il faut que peine à moi identité nangai. C'est vrai que ça fait un peu longtemps qu'on m'a pas vu à Kin. Tant qu'on a vu ça album nangai, tu vas comprendre nangai siko. Album nangai zoya, le 3e de ma carrière. 3e de ta carrière, première carrière ndeni. Premier album, il y aura Chemin croisé. On a ça la chance ça featuring na Papa Wemba, na maman Biliabel, na Jean Oubal. Et puis deuxième la bête dans la Grand Hôtel. Ngai na sina ton sa Grand Hôtel wana. Yo soton ça. Ouais, les images sont là, t'en fais pas. Juste là bakatangé. Il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde. Na we bandeni ki waza na kata concert, na we bandeni. Il y avait tout le monde. Ouais, na signé pe contrat na Bralima awa na beta ba 7e rue, ba terrain Comex. Les images sont là. Je parle pas dans le na seben nini yango. Est-ce que musique il faut ça la race ben? C'est ça le problème en fait. Mais na danse nini yango yo la batu ba rumba to zouk na yo toni na concert na Bandal, il y avait pas de gens. Il y avait des gens non, yo zaki na concert na Bandal. On a joué jusqu'à 3h du matin. Musique mutuna na caché na. Vient na Jean Goubal en style na. Vient na biso voilà. Olobinan Bayuda di Congo dans style là. On ne peut pas tous faire la même chose. Mutuna mutu ana moi caché na.
olobi nani mère chala la style na ye sikoyo eloko nga na obanga nga show mbemba pe na style na ye mais eloko nga nde na obanga semblaki tio kizina opesa o conseil en pleine émission gato bivens pe na style na ye omoni bajino liaki baza bato moko bakomema yo likolo batiki yo obambani musique congolaise ndenge ekumama na Kinshasa eza ndenge ekumama kuna na Katanga te. Faut faire attention na oloba na yo tala oyambaka bango kuna me bango awa ba négliger yo ba ebi valeur na ote. Est-ce que DJ Abdul Azaraj Mais DJ Abdul a musicien te. Oh, musicien te. Oh, DJ Abdul a musicien. Abdul, on a musicien te. Mais Abdul azawapi. DJ Abdul. Abdul a musicien te. DJ Abdul azawa voilà DJ Abdul yewana DJ Abdul yewana omoni na benge mamoka ye DJ Abdul yaka papa na ngai bomona sikoyo naloba na yo eza du live makambo yo sala mawa et anormal fondamental partenaire sikoyo tala sikoyo eyambeli yango l'air jokiza yaki awa bapesa na kana tino leki ndeni bien na ndenge koto jokiza no rêver mais DJ Abdullah ye basambrasane eza pasi mingi mais DJ Abdul na keso mona na tuna yo yonde pardon aspect boni c'est bon les gars c'est bon très bien obi jokizi c'est mon frère Oso kenda Lubumbashi. Mais kenda longtemps. Boyo yebi chokizi wapi. Aza star, aza artiste ya Congo. Ya le roi yo sangolinga Michael Jackson, mona Michael Jackson. Voilà. Te malembe o tala chino lega komo banga. Siko les promesses awa DJ Abdul jokizi auto loba. Keno ba mise congolais baza ba ingra. Hier ya marabango kuna na Lubumbashi. Mais hier yekin ba mise congolais ba yambi ete. Kino de congolais. Mais muto yo do ba mise kinois oya Kinshasa. Po fali lelo komi mise Kinshasa. Oyambaka oyo mtolobi ngoti. Te yo do ba mise. Menga na lobi yo do keleka be mise ni. Donc donc ba mise o orchestre o ezaka na Kinshasa o ba siège na ngo ezaka na Kinshasa ba yambi ete mais DJ Abdul yo otikala ko kene Lubumbashi te otikala ko kene Katanga te mais o yambi na ebité so za solo to za lukuta. Non mais c'est vrai, l'artiste l'a confirmé. Mon artiste surtout biso artiste ya Kinshasa la plupart basant la culture on a été il y a bolingo entre artistes. Sérieusement, ça dépend de l'éducation. Mon amtala n'engene ba apprendre makam. Oui quoi inculquer mutu mo te bater rambo mukolo te pas au soir. Au moni mbo soir dans mon amuke aux autres dressés. Mutu musu bater reconnaissance te. Alors na ki mukolo po azubo mengo to ko comme star au roi prendre avec aux reconnaissante. Mais mutu aza reconnaissant, toi mais ça na ko aider batu. Jo asala ngwe belé. C'est une manière peut-être bien fait naé sali que mutu moko pa bimalakin. Eza ka fierté ba kinoa. Moi je trouve que ça est l'euro moya oté apé ba bande na biso ya Congo ya kin Lubumbashi Mbujimayi Bandundu partout tout en abomoko parce que Congo zaka kinte Congo zaka Lubumbashi te. Donc faut pas ba différencier parce que moni nambandaka talaka nga Bumba mbera za ya basanku Soudan tout ça congolais. Au moins ba congolais biso ba congolais tout le monde a regardé qui n'est pas on dirait Congo aussi na nga aussi lemba aussi na boulevard te Congo ça peut faut que ne pas qui sangane ndeba mon directeur a beti moi tour du monde aye à mon que non Congo attends mon la région où belé netinga à part qui na kenaka Matadi à part Matadi na Kinshasa na kenaka place musote donc netina Kasangu na le casque na ensemble parce que netina kenaka Lubumbashi grâce à Joe Kizi après Lubumbashi na okende Mbujimayi neto ke na Angola les 12 autres en Angola on a fallu du Cap la Merveille donc on y a parlé Ciné Atlantique on a du Cap la Merveille donc il y a occasion moi ne pas rater donc au Seigneur Falim Balamoro merci beaucoup
de bonnes choses ne durent jamais. Il faut avoir la grâce. Et la grâce, en tant qu'artiste congolais, Fally, c'est non seulement l'artiste congolais, mais c'est l'artiste africain. Il fait la fierté de la musique africaine. Et puis, en tant que DJ, il y a Mounene, il y a Robert Sal Morona Fally, Jour Morona Fally, Kokenenzela Morona Fally. C'est une fierté. Le champion del monde. De bonnes choses ne durent jamais. Jamais. Ça dit Gino Liaki, Joe Kizi, DJ Abdul et Zalaka Boy. Artiste. Aubanga. Yengane Zalaka Boy. Artiste. Na retenir le moko DJ Abdul Abi. Yoko to bimaki libanda mais bino boy binenga bimela libanda te po nanzembo te nanzembo na poto ye makameleka te akima na kin ngasko na retenir pas na e akena poto mais o na zoki sa ye sikoyo voilà alobi azoka kala po alia mwana po abeta babiloko boye a tshenzembo na kati ya libre parcours pour bayoka e. Voilà, merci beaucoup. Ça dit tellement de temps ils ont qui vraiment dans la bino na émission et ça a peine la deuxième partie. Mais merci quand même na faire gagner la merveille. Merci Nayo Cyprien Anzola, merci Nayo du Coco Dilasso. Merci Nayo Pelisusu na yo ngo banane. Moi 2 personnes kaka. Merci Nayo Fanny Bongende. Merci Nayo Masanangai Moussa Kansai. OK. Merci à maman Pauline, veuve Pépé Calais parce que grâce à elle to hier pour commémorer 17 ans il y a disparition. Il y a grand prêtre à Tikabiso. Malgré vous là. S'il vous plaît. Ouais. C'est un mbote na Papi Chako en passant. Papi Chako en passant Suleiman Parazouzou. On peut s'appeler pas on peut s'appeler mbote na Papi Chako. On peut s'appeler Papi Chako mbote. Donc on appelle si mbote Papi Chako. Le problème en fait c'est quoi? Pour la mentalité la fait ça là. Et ça ko tapé tu dans loi ça dans loi c'est. Je te dis une chose. Je dis vraiment quoi. Je sais qui je suis. Je sais où on a ça là. Comprendre? Je n'ai pas besoin de se faire la tête. Mais avant de reconnaître avant de reconnaître les faiblesses de ton adversaire, il faut d'abord reconnaître ses qualités. Jokizi, mon entier yo. Moi un mon na Swahili ba comprendre que notre ngazara partout. Les lots sur na mi Swahili ya bete la bino Swahili wana. Non, mina furai. Carrosserie et quoi annonce et album. Album nous on a toka en mars avec 4 featuring. Featuring Moya avec DJ Abdul. Ça sort bientôt. Pousse Piston. Featuring avec Ferrego là. Toimine na Swahili, tu n'as mal à faire Swahili avec sa belle voix. Merci beaucoup à Ferrego là. J'ai chanté avec MG30, j'ai chanté avec Mampi, c'est une Zambienne, avec Réci, une Tanzanienne. Donc album Manguna Torasa, ça. Merci beaucoup à M. Klet Kabeya Korino pour le soutien. Merci à Boss Sakat, à Double Boss en Angola. Merci à Jean-René Bolo en Afrique du Sud. Merci à tous mes fans de Kinshasa. Ngai na public. Ba mission mususu ba na public ba vie na bango ba place ba uta wana. Ngai na public. Ngai na public na ngai. La Pessimbo Temakasi na président Gabi Lofombo, Godel Lofombo. Parce que président Empire et Zongi, hein, en tout cas, DJ Abdul Paul ça teste l'Empire Kalamingité. Et aux Alabas sous la physique. Ngamo déjà nazo recruté yo. Ngamo déjà na recruté yo. Godel Lofombo Maramoto et Zongi. Malgré la pluie, mais vive Pépé Calais parce que un monument africain ne meurt jamais. Merci na Tête Tendai Maboko Bank, na Robo Sanate, Michael Durand, Itoa, 7 étoiles. Maboko Bank. Cédric de Tokyo, hey. De Bakao, le roi de Dubaï, Yomoro Yebidon, Morote. Yo la katso wa o mona lokola o sabi loko wala. Merci beaucoup na yo Jean Moussafiri. Pour n'être na Gino Liaki pour na peseka mote na Papi Chako.
napesi mbote napesi papi chaque mbote poni te nakozala ingrate Evra Bisangu très puissant Platini Chipamba Evra Bisangu lisusu. Alors Tracy Pro moi mbalo yo anga boire menga na lobité de la nation tonton Banda napesa Tracy Pro boire Tracy boaka